Motema mabeli kundu etondi na mondo yo na monde na biso artistique baboyi batu bakende basoli obena ndenga kuku bakeikinga kati bajiba mbongo bajiba $500 bapesa ki moto nyoso biloko ndenge moko mbongo ndenge moko tango bayeko kita balakisi lokoso yo peti yo soko pesite na ko boxer ba boxer ki batu kunati da mbongo ambuka mera benga ki bato nyoso kasi babenga ni na nkuku bakei bale mbongo kasi lelo oyo tojo kutana na batu naze bazo senga obe biso mbongo. Mbote sali na bandeko nyonso bazali banda mboka pe o bazana kati na mboka na biso République démocratique du Congo to pesi bandeko nyonso balingaka Eco RDC mbote pe bandeko nyonso balandaka émission ya Paradis des Stars. Paradis des Stars eza émission au présentatrice nango eza bongo Fanny Mputu, Fanny Kataleya, mbote na boss nanga moko mon boss Jean Tiboti Boisbois yonde makambu. Eco RDC nde makambu, Jatiboti Boisbois yonde makambu. Merci na mama Jackie Kilaba, mwasa mwinda leki mosaka na elenge. Merci na bandeko nyonso balanda kaso na lobi bona mama Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo. Mkona lelo Eco RDC ya Jean Tiboti Boisbois. Hein? Lorette Tubobo mwana boss aza boss mko lelo toza bongo na mupaya moko to yambi lelo na kati ya plateau na biso azolobela bongo likambo na kinga kati bazui wapi Jean Tiboti Boisbois Eco RDC nde makambo bazui wapi bandeko ba déclarer contenu ya makambo eleki sans plus tarder na ibisa bino bongo eza bongo Marie-Jeanne Bololé. Hein? Marie-Jeanne Bololé aye kolobela o ye douleur tope passe na o ya yoka kina mokolo ya bandeko bakenda kinga kati. Bonjour maman. Bonjour Fanny Mputu. Eco RDC nde makambo. Yango nde makambo. Merlin ni wande makambo. Hein? Ingénieur Caleb Nkongo nde makambo. Hein? Maman Marie-Jeanne. To bandana kotuna mama Marie-Jeanne abandela wapi mama Marie-Jeanne abandi ndenge nini nyoso wana memela bisongo na moi résumé moko ya muki. Oh merci beaucoup na bandi théâtre nanga na epa ya Papa Jo na groupe Les Champions ya Papa Jo na eko koma na groupe Longa et Christian Petit. Nde lelo naza na figure de star ya président nanga leader a Pembe o aza lokola JB Defao po ba nyonso baza bilonga bango famille donc Fiston Baptiste Nzuki mwana mama Charlotte Nzuki. En tout cas bébé yokande makambo maman parcours non nyonso beti to kende no na mosika te parce que au le cas déjà na émission oloba lelo oti yo zalaka lelo Marie-Jeanne Bololé pièce nini oyo esalaki lelo Marie-Jeanne Bololé azala reconnue na mokili mobimba. Fanny dilanga ina bongo lelo belimpo soko na lati boy mo na zala zen ezate funa jonga de toute l'authenticité ngai pièce oyo esalangeza obe Marie-Jeanne Bololé obe yango mpona mekaba zene na leka boye Fanny Mputu atelemi na jonga boye tide nganga akale na jonga boye moesimba nango natali na musika na lobite ngai Marie-Jeanne Bololé moto esalanga ile mpona yebana na ba Lucien Makonda yango nde moto esalanga pièce wana ya titre nango Marie-Jeanne Bololé wana ezaki bongo ya groupe ni figure de star ya président nanga Fiston Baptiste Nzuki leader en Pembe. Mais comment ko expliquer biso eyeli naona kati ya figure de star tango yaka ba nyonso yokutaka na bayambaka ondenge. Merci bana ya bisika nyonso bana poto bana ya Australie bana ya Washington ya Manchester ya Toulouse natanga nkombo pete ngai ko koma na ngai na figure de star bato nyonso nde bakutaka ngai mpo biso to bandaka figure de star na ba téléphone tango tozaki na ano ko travailler pas mille solutions tango bakabani na Papa Jo nde mille solutions aye ko pema président nanga Fiston Nzuki Baptiste alobite Marie-Jeanne allo Marie-Jeanne toyoka na groupe wana zaki les champions de mille solutions désormais et comme benga inde moto na komi dirigeant nango na komi président nango moye babo ya na bino ezate boya to sa réunion mpo to
tosala groupe tosimba na loboko mpo tokende liboso yango moni tosalaki président na likanisi na ye président fondateur asalaki figure de star biso tozalaki wana donc bato tu bajo ya bajo kuta maija nebolole na kati ya groupe ngai nakuta moto te. Voilà, Roda Molembi Nzamba aza tata, Roda Molembi Nzamba aza tata, yango nde makambo nyonso nde makambo aja chibo nde makambo. Marie-Jeanne Bololé, Coco Manon nyonso na ndenge o expliquer les biso. Producteur parmi bateau ndenge balobaka ba vente à cassette, vente à CD, vente en ligne. Yo mosko yebisa biso lelo pe bandeko nyonso ba Orlando lokwa ba Sele Masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan. Mobalo akoma banga mwasi moko boya lelo ba yebake maman Marie-Jeanne aza vente en ligne, vente à CD, to vente à cassette. Nazo yeba te vente en ligne nango za nini mpo ngai loko alinga lekanga na moto nalingi na yeba likambo na lingala vente en ligne nango za nini mpo vente ya CD na yebi ya ligne za nini vente à CD ya cassette po yebi ai wana makambo mususu ya internet mpo na yebi te internet nde makambo kasi bojo mona ngai mere na bino nasala moi posoka na lobi mingi bokolo batema ija na kosi kasi soko botali bokomona Emily Mondela asala biloko mususu Ronaldinho asala biloko mususu na sala moi biloko mpe na cassette kasi mingi te mponga ina lingaka moto akosaka te kasi naza moto alelo te ya kala na vente en ligne mais eloko esali ke lelo obima oyeba neza vente en ligne wana eza vente en ligne o tozo benga internet nde makambo. Ekomela mai nakanya boko tumbalisa mponde na ipela bojo akimbango kasi esiri tozonga mwa muke bokozwa mai bokomela mai na ntonga bozwa bokomela soko meli mai nakanya mo etomba manango ezate soko tumbilisa mponde na ipela okolia yango ndenge nini mpo solo apitolo oyo bobenga ka petrole ekoti na kati molia yango ezate banani bazwi mbongo esili bakomela mai na kanya pe bakokomela ngote nde banani botika ngai na limbola mwa moke mpo motema mabe likundu etondi na monde oyo na monde na biso artistique Mama Oliva asali alobita bengi bana baya ko visiter bokangaro nzoto pe kinga kati eza paki ya biso nyonso balobi ba artiste kasi bango ba monite bato ya lokoso oya meibiko ibaka mbongo be dongola miso oyo balingaki te bajwa bato batie bato nyonso na liste biso figure de star tozaki 8e kasi bajui ba bongoli yango baboyi bato bakende basoli obena ndenga nkuku bakei kinga kati bajui ba mbongo bajui ba $500 moye bayebisa biso ezate kasi eza motema mabe mpo bajui na bato basalaka mabokete na bino moko mpenza ngai najolela mbongo te mpo ngai nafutelaka na ngai ndako mpo soki na zangi mbongo vie na ngai tazo sekanga mobala zaki ekanga kotindela ngai Roa Saloma kotindela ngai Santa Sarajevo MC Changala bakotindela ngai mbongo Jenny Bozange koloba tempo yena nanu baza porte-monnaie magique vero yo yebi kasi mbongo eza ya mboka na biso mera lobite bana nyoso boya bo visiter park ya Kingakati bakei bidongola miso ba dipilizo moko lokola nkoi bakei kobenganaka boyebisa moto te wo mpona nini moibi mpona nini lokoso yango wana omoni ba mususu bazui suspension na ba groupe na bango ba suspendre bango mpo babengi ba mususu te babengi bana mike mpo loko ba pisaki $500 ya kataka bango 250 ba suspendre bango na ba groupe na bango ya minene soni mbongo ango pe kuna ezaki obe moto nyonso ndenge moko tango Mama Oliva pesaki mbongo alobaki tete yo président Joabo yo mama présidente Joabo moto nyonso oya tangami nkombo artiste comédien azwaki $500 soko beti osali babengaka yango nini eloko wana tirazo solo ojua eloko na yo okojwa mpoto monaki pe ba président mususu bazwaki ba felo mais mona adjipe consulateur mponga ina kenda kite
kasi biloko oyo bapesaki bango mpo balia na bonane bapesaki moto nyonso biloko ndenge moko mbongo ndenge moko tango baye kokita balakisi lokoso yo peti yo soko pesi te na koboxe babokisaki bato kuna ti baboxe banani bon aloba na yo bitumba ya bato ya lokoso bitumba bamosusu batie ba grand frère na bango bamosusu batie basusu na bango aza na banzele na ye 4 ati bango na kati mpo balobaki te groupe moko ezala na 10 personnes mabi pemba ya boye soko na lobi okoloba te na lobi mabe na bino moko mpenza mama Thérèse Musivwila bibi mama na yade mama na madebo na fanta soko na lobi bokoloba te maija na lobaka to boite eza mbongo mboka mère abengaki bato nyonso kasi babengani na nkuku bakei balei mbongo kasi lelo oyo tojo okutana na batunaze bazosenga obe biso mbongo $500 esili bameli mai na nkanyati en tout cas Marie-Jeanne nde makambo kinga kati nde makambo Marie-Jeanne nde makambo kinga kati nde makambo en tout cas pardon bolimbisa ngai nazala na mposa na loba omoni ezala bana mpoto bana bisika nyonso bojolanda ngai boyebi mosalo oyo bosi Jean Thiboti baba boyebi mosalo oyo lifuta ezalaka malonga te kasi tango okutani na mwa $500 na yo diku ojui lokola ngai tango mosusu koyo nazala na likambo ya ndako soko na jui $500 wana nazala te ope na mwa 500 na ngai ya garanti nakobakisa ekosala ngai likambo te kasi likundu eleki na mosalo ya maboke bedongola miso batamita mabe bamosusu bazui suspension po abengi liso ya groupe te neti ngai nazala star na figure de star mpo groupe nyonso eza na star nango neti ici la bazala pe ba star na groupe na bango kasi nayokaki na tie songi te kasi nayokaki bakendaki te ba anzi maisa pe na groupe na bango kuna pe pa esobe pe nayokaki bakei te kasi na boyi na ngai na boyi botika botanga nkombo na ngai tempo ba president bakojwa ngai mabe na bato oyo bamemaki bato mususu kasi bolia mbongo wana mama Olive ye moko ekamwisaki alobi te na joluka ba atuni president Baptiste alobi na jo mona suzi te na jo mona bato mususu te bato bakei wapi njoka bango moko bato maboke baboyi kobenga bato mpo bali ya $500 yango moni baza be na bomoi mabe ba mosusu bazaki amoni moninga na ye mose yo komata te mpo yo kombo na yo za na liste te mosusu basali réunion kasi ba moni moninga ye wana alombotani biso to benga kango bolombotano bajo sola kasi alombotani lokwa likambo za te njoka bazo sa réunion mpo bakende kinga kati lokoso. En tout cas, Katalea, na banguka na zaka puna na zava mafia chochocho na banga eloko te na respecta kande batu. Ce na lobi bongo na respecta batu lokola Cyril motema ya tabu fatu. Cyril motema tabu fatu na kata ba Dallas na kata ba mboka ngo ya ba malili mais tozonga mwa mke Marie-Jeanne malgré lobi mingi olobi pe makamwa malonga eza très capital eza na kati. Banani o baboyaki ke fiston pardon ke président pardon bolimbisi fiston Batista amata na voiture pour asoka matina kata bis ba oyo ki se sonne tozali kamba polele tante olobi et sali pe ke mama pe place aza ayo kalisusu ke makambo elekaki bwebwe par rapport ya ndenge ya lingaki eza yango te banani o baboyaki ke fiston Batista mata abe bato bazalaki na zebeti o bamonaki te bango bakombo eza wana tango bamoni président Batista wana batuni nzungu yo nkombo eza kuna te kopusa na bisi te kosopa yo tala niveau jo minimiser moto kasi ya komaki obelo kola mona moke ngai nkombo eza te kasi l'idée lava jo loba na yobi fiston okokende Batista okokende soko keite bakata ngai loboko ba mama wana nani wana l'idée moto jo loba na yeti pardon mama pese la biso kombo to ande na besoin ya kombo na kombo Fanny Mputu Eko RDC boss Jean Thiboti baba na kopesa nkombo tempo na boyi na kufa lelo lobi mosika ngai na rataki poison na boyi ba boma ngai mpo na mwa makambo na ngai na lingite kasi tango na joloba celui qui se sent piqué connaît l'affaire moto yo pe oya bomi moto abunga kelongi na yete moto ya lobaki na président Batista bongo ye moko ayebi alobi na ye kopusa na kuna na bisi te ke ba moto na ngai ko sopa yo nkombo ezate kasi tango ba bisi na bango ekei
bato bango moko bata présidence Batista yo koti te alobi te ngai nkombo ezata kota yo nkombo ezata yo Batista otikala mpona nini kota nkombo na yo ezaki 8e kasi bato na bino nde balongoli figure de star ezaki 8e groupe kasi bato bedongola miso nde balongolaki nkombo ya figure de star yango moni président akendaki kasi soki azalaki moto mosusu alingaki akende te kasi arespectaki obe bato bazalaki wana lokola bango mpe bapesaki ye mpifo yango wana akendaki mpo omonake Batista aza moto avalere komona ye boye moyen bakonzi balekisa ye ezalaki te yango moni akendaki kasi na tirage au sort asalaki te kasi azwaki mbongo $500 biloko nyonso oyo bango bazwaki ye mpe azwaki koteri eza mabe mama Olive regrete mpo amonaki baartiste mingi te bazwi baniesi na bango baneve bamemi bango bakomi bastar mais biso tozo nyokoma biso tozala baartiste na bino tozo nyokoma tofutamaka te obe mike oyo tozwaka kasi botiki bana bato bozwi bato mosusu bakei kolia na esika na bango yango wana okomona ntango mosusu moto avandi obe boye atengami monoko akei okomona obe boye moto avandi libakuka akwei akei mpo makambo mabe tout se paie ici bas efutamaka na likolo te obe awa na se ezala kitoko te vie na ngai fi de bosange yo oyebi te ezala kitoko te. Voilà, comme conseil nini opesa na bandeko nyonso bazalaki na liste oyo bande kotia bakombo ya bato na kati ya liste. Ngai na kosenga conseil te bazala bafungola motema bazala motema malamu. Yebisa moto soko moto akoboya kokende lokola bato mosusu bayebisaki akende kasa boyi na ye avandi lokola depanama akendaki na ye te sida bilele mpe azalaki awa na Kisasa akendaki na ye te donc eza lokola batiaki mpe kombo na liste te epa badongolo misu eza na bamosusu nkombo ezalaki kasi aza na bamakambo ne mosusu akosala akendaki na ye mpe te mpo ntango mosusu soki boyebisaki mpe bato eza na bato nyonso mpe balingaki baya te mpo moto na moto mpe aza na occupation na ye kasi bofungoli motema boteli kundu motema duku mbongo oyo bolia eleka $500 mosusu bapesa bino bosa ba publicité ba $5,000 bapesa bino kasi bo avancer pete kasi bojo welela eza kitoko te bomoni likambo boye yebisa groupe nyonso tala likambo eza boye yebisa bana yebisa ba petit tokende mpo ngai na mesana kobenga ba petit yebisa ba petit tokende petit oyo akozala te atikali oyo akozala azali mpo bato nyonso mpe bakendaka elongo te. Merci. Aïe, Katale yande makambo, mon boss Jean Thibaut Bobande makambo, Eko RDC nde makambo, Mama Bonheur nde makambo, Magali na kata Eko RDC Magali nde makambo. Tokomo ke bongo na shit ya émission na biso ya mko lelo ezaki bongo kolobela likambo na kingakati likambo ya komona ndenge nini ba comédien entre bango na bango bolingo ezate likolo ya mbongo bazoboma na likolo ya mbongo Christivie na kati ya États-Unis bon c'est gentil pour voir lobby yonde makambo donc yonde makambo mama tokomi na suka ya émission wana na pesi bongo maman chérie maman na ngai Constantine Kabanish motema ya Pablo Makonda na bosani bongo te maman apesa nga ba conseil maman tango aya memeli mwana loko esala ba c'est bon sala gumo esala kitokos na pesi bongo Nadina ya groupe La Faveur ya maman Thérèse loko baza awa maman tokomi na shit ya émission pesa ba invité batu oyo o ba pisala ka ke yozala atakutu na mbongo akinga kati ozuite mais koda o libanda mboka ozwaka pesa bango mbote na bango comme ça to konto succès émission na biso. Merci na pesi mbote na ngai na ana na isata vraie série na pesi mbote na ngai na katokunga na ebita za na matadi awa bon séjour na Kisasa Lucien Makonda yonde makambo Roi Salomo Sita Loviluka Jene mon général de Fao ya Arieti Lolendo Mwasi ya le petit Panzu Sandra Mama Bonnet Maître Guy Sinoa na bosani yote Chanel Malonda yonde makambo bongo abiyezi na ngai abiyezi ya président na ngai Batista Lina Mayombo yonde makambo na bosani te Kati la brésilienne
kati ya sara mafuila yonde makambo na bosani te ba petit na ngai nyonso zili bofaso yo za kuna na États-Unis na bosani yote MC Changala Jenny Bosange mwasa Sidney Ilanga Vero Bosange Nanu Bosange na yebite yo tinda kambongo Eveline za awa bon séjour na Eveline moninga ya Nanu Bosange donc bino nyonso Roger Bizens Jo Piako batonangai Del Campo Mokonzi Daniel Kusanga na papa na Dan Exaucé na Daniela ba gros bisous Vienangai Mane Katazo Sekanga Eka et fils Oh Nadège Bokwala ya yo yango yo ba gros bisous na bino nyonso merci ba oyo na bosani les joli botuna mondele oh joli ya Yambwadi yoza na Paris joli ya Yambwadi na Paris Nana Sukari oya binisaka bato Nana Sukari danseuse sola binisaka bato na Pentagone Nana Sukari ba gros bisous Nancy la charmante Chiquita Congolo Nana la sédoise moi si qui toko bazu wapi José de Londres bon séjour to régner kaka José de Londres na numéro à contact bana mpoto na kopesa tempo na pesa kabino mikolo nyonso moi na pesa ezate na kopesa numéro tempo boyebi moto nyonso ya lukangai na réseaux sociaux azwaka moto mosusu te bengai moko kasi na kopesa te lelo bolimbisa ngai bapekisa ngai na pesa po tango bolukaka ngai na messenger bozwaka ngai merci. Merci, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était avec votre humble servante Fanny Katalea. Na banga eloko te na respectaka mututu. Hein? Moi na mon boss Jean Thibaut Chiboba moi no wapi Jean Thibaut Chiboba sa mikolo moi no wapi Katalea o abimi mikolo te me kombonde moi changement kombo ça la rabia ambasi kisula ya bakisula bijou kisula en tout cas ba ya na ngaba ndeko na nyonso mbote belé to komi bongo na suka émission na biso mukona lelo to yambela kibino bongo mama hein Mama o wapi Marie-Jeanne Bololé o wapi azaina kanda concernant bandeko nyonso bakendaki kinga kati pena ba o nyonso ya motema ya likundu hein le roi nde ba moni sida bilela uti poto ayeba bite yeto bengete aozana liste te parce que ayena bilele ayena mbongo batali boy balobi non tozwa batumsu te tozwa Thérèse ya te Anne Chika maman chérie tozwa été na groupe La Faveur mobimba parce que donc azani na bambongo na bato mosusu bazate amoni fasi azate amoni tonto eva azate amoni gogan sipeme azate alobisi mama olive alobisi ka bato na jomo no be moke bilongi mosusu na yebi bango bongo sika mimi kabe yazaki te bato nyonso bazaki te sika banani oyo bazaki kuna. À suivre. En tout cas, on arrive à la fin. On a fini notre émission ici aujourd'hui. C'était avec votre humble servante Fanny Katalea et Fanny Mpoutou. Merci. À suivre mon boss. Check.